Mais bon, parce que son objection, bateau ba kufi to moi bibé mi balé. Maman moko, mobali moko. Boko sa bisote biso mon peuple, tout ça vigilant. Merci. On a tué deux personnes, une maman et un garçon. Bazobunda pona policier. Azwata mwambongo bien. Likola tuba 60 000 bazopesa ye azobwaka gaz. Na mboka nanga moko likola kamwa 60 000 bafutaka ye. Jama kabuni. De là. Et quand on a ciment. Ok. Les amis des gens morts. Et bien voilà, au cœur de l'actualité politique, nous sommes là à base, il y a IDPS pour vous informer. Les deux alliés marchent contre Rossard Malonda à la présidence de la CENI. IDPS et Telemi, Baboy candidature, Baboy Rossard Malonda Azala, candidat à la CENI. Il y a vraiment à base de IDPS, tous impressions, tout le monde, Ndenge. Marche yango ezali koleka. Vous abonnez massivement na Concept Touch Télévision car vous serez très bien informés à travers votre humble serviteur Dan Mosengo, le cardinal et la presse. Vraiment au cœur, il y a marche oyo. Vous avez l'impression papa kokopusana. Bonjour. Bonjour papa. Bonne santé. Ah santé kitoko papa. Ah oui ko sala nani. Nazalaki na nga na parler. Navandi na ndaku. Na bimi na Prince Esprit esalika na ke marche. Marche za bitumba te da marche moko pacifique. Pacifique. La police ezotambola kitoko, marche eza bien kitoko. Lelo ya vraie journée. Vous allez kobo ya Rossard Malonda ponani. Rossard Malonda koza na poste wana te po ye aza muta seni akala. Esprit ya bato akala yango ya na ngo. Merci beaucoup to continuer pour ça la marche pour na mboka na biso vraiment. To continuer pour moi vraiment.
ye mwana nsima adirige biso toboyi Rosar Malonda tolingi ye te aza kabiliste de sang moyibi akala Rosar Malonda wana na mboko tolingi ye te Rosar longwa kende toboyi yo kende lelo bena ngine bateketeke
Chef, what's that manteca na cha? Ya bi na be nganga. Cha manteca na cha. Oui, je. Ya bi na be nganga na mbese. Eh bandio ya wana raison. Comme ça le sana. Lukalo mama pa bala ngote. Bango na ba barrière, biso na ba barrière na mapende. Vous êtes déjà sur la barrière. Ça va bête dans l'Icola Mboka Langa Moko Congo, c'est mon pays. Policier, vous t'en foutez ma vie. Policier, vous t'en foutez ma vie. Azobunda pona policier. Azwata mwambongo bien. Likola tuba 60 000 bazopesa ye azobwaka gaz. Na mboka nanga moko likola kamwa 60 000 bafutaka ye. Nazobongisela ye salaire. Hein? C'est bon. Congo mboka na ngai. Aleli. Mboka na biso moto ndakaka tisuka bagazo ane kosila tito okoma na porte à palais du peuple. Okoma ki déjà okoma na 18 ans kokite. Fokazo ngone susu. Nasema badia bila bomoko. Fais ça tellement ça tout ça quand on Bagolapa. Merci beaucoup, on est vraiment là. On a Katia marche wana bagaz et betami on a vraiment vraiment sous pression pema makasi. Tous autres avaient l'impression bah tu ba image bomonyo Jean-Marc Kabunda était au milieu de sa population. Yena na population na bango ezali kambambongo te. Bolingo mboka nde esali ki batu ba bima vraiment libana nde papa boni. Bomoni son oyo batu bazo vivre bande kona biso ya majorité ceux qui majorité lukuta ba eux loro basali. En plus to moni bien Chantingo bila, todo mec café. Non. Tolobi boy. Ngobila, faut prendre la charge de ma caméra sur l'équipe na mkola lelo. O mani biso to ya pona salle des ordres de tête. To ya tika mémoire nationale ndinga kimia. Mais bo persika son objection bato ba kufi to mo bibembe mi balé. Maman moko, mobali moko. Boko sa biso te biso mo peuple to sa vigila. Merci tozo abatu mususu ndeko nanga merci ma papa. Ngana lobi boy. Toye poto kanga parler du peuple bakadena ba député no so SSC ba ke chez na kingaka tukuna. Ato boyi bango to l'ensemble nda. Ba ke ça ensemble ba on kingaka. Merci beaucoup, il y a vraiment beaucoup de gens. Tala, tozo biso bato FCC nyoso. Parler du peuple, ba benga ngo parler du peuple. Biso peuple to na parler na biso. Nganda kulangeza kula na parler du peuple, mais to langeza kula batika biso to kende ko s'exprimer kula na parler du peuple. Pani ba tshela biso ba policier. Merci beaucoup. Ndeko nanga ngana ko yebisa bino Rosa Malonda azana
nanu ya confession religieuse nini. Balbi kaza muta kimbangiste. Kimbangiste ayebi catholique alobi ayebi protestant ayebi nani musulman biso musulman pe to yebi siko Rosa Malonda bimeli wapi na PPRD. Vérité eza ya PPRD eza je ya mabunda ba pesi mbongo et pas ya ba confession religieuse yango Fridolin ya mbongo a reversé bango eza ne makambu wana. Merci beaucoup. Merci papa. Pardon un peu de na regretté kaka na geste ndeko ka songo sali. La fois passée de Salagi marche la biso calme hein? Mais cette fois-ci a déploré les policiers partout. On a tué 2 personnes, une maman et un garçon. Tomoni bango Gentine Ngobila, Yonde Moutoza, responsable Makambo. Merci. Merci beaucoup. On est toujours là en train de continuer de prendre les images. Abonnez-vous massivement sur Congo Touch Télévision. Votre humble serviteur sera toujours là pour vous informer. Vos auront vraiment en image, non comment. Tozuba gaz même pas. État des droits Ngo Yangoyo. Toko informer bino vraiment kitoko. Il dépasse toujours en marche.